la famille Bota eleki partout yoka bilenge Belvi Kandi la patronne akoma ekutira musuni yoka mo bien mama sokoma Belvi Kandi. Family Bota News TV, s'abonner, liker, commenter et partager. Bisous. Nadej Yamba, Kokos. Bota eleki kuna koza la famille Bota eleki partout yoka bilenge Belvi Kandi la patronne akoma ekutira musuni yoka mo bien mama sokoma. Bientôt sera porté pour disposer de données dans plus de 160 destinations. Non, il faut que tu arrêtes de m'injuger du coup. Parce que ça va. Quand on va prendre des photos, il y aura des parties où ça va être. Ça, on prend ton chinois. C'est ça. Voilà. Sur les vidéos, ça sort. Voilà bana mama, en tout cas, na pesi bino bambote biskap bozwami bino nyonso. O bozali kolanda biso na moment oyo. O bozali ko contempler la beauté de maman Belvi Kandi la patronne. La famille Bota. Na kinon to bekana ko contempler en beauté à maman Belvi. Wana na libanda mboka en direct ya Paris. To moni vraiment maman comment azalaki toute belle. En tout cas, si on a ça belle loge na ngate pour na belle vie, c'est que vraiment la communicatrice n'a été. En tant que communicatrice n'a il faut na kolobela comment notre maman azaki belle la journée ya lobby. Et puis ça continue encore aujourd'hui hein. Azaki tellement belle bande konanga lobby vraiment azaki akola la tima kambezo le kanazi ba vidéo mais ponge zo betanga na utem sala. Je me suis dit, oh my God, quelle beauté la femme de son mari et la femme de papa Da. Yaya, beauté Belvi a dégagé, je ne sais pas. Et puis la coiffure en ondenge vanda qui est au mécano kolobelango, famille Bota. Coiffure vraiment et vandier qui toque. Le quoi place à kende qui kukuna nyonso ezalango babiloko tout ezali ba machine ba matériel nyonso ezali yaya en tout cas so za kitoko zaka kitoko hein sans blague so za kitoko zaka kitoko maman Belvi as bache maquillage azalaka kitoko bache maquillage ti azalaka kitoko azalaka bien et puis maquillage au bache non mutu atie maquillage ayebi penza musala posaka ya kozwa kolongole na poto akita kote ya kosela so mama maquillage po avandisi maquillage ya dégâts avandisi maquillage kitoko makasi bande kolanga en tout cas to contempler beauté ya mama Belvi to check na toka ba vidéo to tali mais to lobi le hôtel to contempler yango famille Bota. Bolobini bopesi combien na beauté ou a dégagé jour wana parce que babi événement wana et événement ya hein ya ba konzi et événement ya pambati et c'est événement mo boisinga ki bato baza bato valeur aïe aïe
invité d'honneur. Ozomona de senga qui penza fo hein tala kaka. Alors maman Belleville a qui vraiment la pointe. En tout cas tu lui vraiment bah félicitations à maman. Très jolie hein. Donc n'habite son alobani. Ba beauté boy. Eh maman oh beau mais la biso papa. Oh beau mais la biso papa da na ba beauté boy. Na ba jolibilité boy. Ah non famille Bota. En tout cas nga mola ki fan ya vidéo o boso donc ba tinde nga vidéo na tali yango nga bi mon dieu cette dame a kitoko tellement non mais ça moi si kitoko o pena ba finga ka Belleville na soni to ba finga ki par complexe nga na lobaka ba finga ka Belleville par complexe parce que kitoko boye non on senti que m'to dégager beauté moko boye. Eh, Bella. Ah non. Non. Bah, jolie bita boy. Non, mon lati. En tout cas, la famille. Naya ki kaka n'engue pena profiter par rapport. Il y a événement oyo par rapport il y a vidéo à maman. Non, mais capé qu'on profiter par rapport à ma cambo les cas sur l'internet. Oyo, il y a ma chérie, mon frère et un cher collègue. Ma soeur, cher collègue, non comprendre pourquoi il y a là ta maman Belleville. Et il écoute pourquoi ils ont là ta Belleville. Pour Belleville à Salinimi, pour Belleville à Zana Katia Makambouana. Tango batu ba décider ba finga Belleville, ba c'est la Belleville une mission. Est-ce que ba coach a mutumoro quelconque ba coach na kata ma finga Belleville, to Belleville tanga finga maraye moko. Pour les autres comme il solo ya chaque collègue, faut bo luka Belleville, bo coach a Belleville na kati ya masoro na bino. Ba commentaire ezali famille Bota no tché la bino ils ont la place mon quoi publier qui m'a bête tellement pour la Belleville. Alors il y avait des commentaires par-ci par-là, des commentaires à famille Bota et puis des commentaires baba koko ba mesana ko finga. Alors na zwa ki moi quelques commentaires na check wana na ko tché la bino bo meka kotanga. Je me suis dit likambo est-ce que vraiment Belleville ezaki ka nécessaire faut Belleville kota na makambo ya chers collègues pour bon mon niveau ya motema mabe bon mon niveau batu ba dénigra niveau batu ba linga Belleville parce que ceux qui biso likabo bo baiser à mutu moko bo et qui zanango ça n'a rien à voir avec Silauka to coach to coach na katité mais à Belleville faut kaka baluka kaka ba coach à Belleville et chers collègues Azakana na Silauka batampo na sika pourquoi pas to pour que vous ayez peut aussi Silauka to continuer à faire mais toi attends tout ça attend là tout de Silauka to coller na chers collègues to tia bango na miniature pour to lobela pour to za ba vie non ya biso mama ye moko za ba vie mama ye moko pesa biso makambo siko bango tellement ki ba vivre na belle vie mais place ba ta maman na bango ba chata ye parce que ma chère collègue est concernée pour maman à bango parce qu'elle a aye quoi mais bango te faut ka ba lobi la belle vie à kraka bino hein sans blague belle vie puis c'est bino devoir à ma kasi entre te bino bolo la belle vie kuna zana na Paris aolia na e ba shawarma na e aolia ne ba biloko na zola ni pour ni paisiblement hein ana ba séjour na très bien avec ses collègues bazo hein ba ça eux ils pas comme na bango zomona azulu ki évolution na ye ya musana na ye skoto sendeni ni pendant que bino ya ça makamne bino bo côté toujours koloba bo côté toujours na ba futilité oui ils ont un sens mon côté pas belle vie eh bonyo kwa make baba kuka bonyo kwa makamakashi parce que comment la batu mo boye bana bokana moumbu kafu balo bia bia to balo bia mutu mususu ata histoire histoire mutu mususu bango fu balo kaba ko cha belle vie bwana pasi makasi bwana souffrance à makasi comment beaucoup de la souffrance à makasi boy parce que moi je comprends pas ma kamba cher collègue bimé avec ma preuve nene aya ko lo ba pamba nene asoka lobby c'est que ba betele ba ta boîte nde ba beteli. Alors c'est quoi ya Belleville ni na kati boyebi nde nene a fonctionnaka
est-ce que bino bozali koyeba binene ya nef boyebi mais tellement que komba Belleville etika bino tellement que Belleville mta lesaka bino na internet tellement que Belleville ndeka fo botia na ba page na bino na ba biloko na bino po botala malisu malamu c'est que ba ona baza sans impact likamba munene bo déjà chers collègues et koki ko sala ki botalama mais bino bozo konzinga kotia Belleville na kati bokamsanga parce que likamba chers collègues eza munene makasi so bino bongo na kilo na ngote ya kilo hein femme au foyer yaya mwana mobali biso monaka mobali baloba neti aza femme au foyer femme au foyer sikoyo eloko bongo penza ale bino sikoyo ole bolobela ngo kutu makasi bozana Belleville botie mopandi mais bozoka komba Belleville botie na kati bozoka Belleville bo embrasser Belleville botie na kati ya masolo na bino en tout cas Belleville penda lesaka bato ebele Belleville esoka tiki mosala théâtre na simba babote ebele baolala nzala bato ebele baolala nzala parce que Belleville azolesa bato aolesa bino makasi po likamuke ka Belleville ata kutu Belleville azali na kati te bino ka Belleville oyebi na kamwa kipato na moko baposte Belleville na kati elekelenga mona bino non pas jusque là nabi pas jusqu'à ce point pendant que biso na moment auto contempler beauté ya maman na biso mais bino boluka bo tchaka na ba page botie na ba page na tant que na beauté oazo bimisa sikoyo na beauté oazo dégager les biso bisika vandi la place qui botiaka na ba bouzo ba na ba fertilité na bino parce que Belleville n'a jamais été lesbienne jamais elle n'a jamais été lesbienne banda bondo ko ba Belleville boyo bondo bobimisa ta photo moko tata poste moko tata elo mote bobimisa ata audio ki lesbienne nanu bobimisa te mais toyoki ya chers collègues nini abia zana ba audio nini aswa lobi za solo mais abimisa ba audio ba tuté nini a eloko ezala bien pa na enregistrer pe ba tuté mais eza ba audio eza ba tindili ko tindila mais azaka muto bimisa te alors so osare na bimisa mais Belleville toyoka ba audio boyoka ngo ebima te kande boyine la Belleville internet yo sauf ba audio ya Belleville ezala ka bino bongo bimisa mais si bo bimisa c'est parce que ezala raté c'est parce que boyoka kosi la Belleville makambo Bella c'est une femme mariée elle attend la tête qui des fois na bino Bella n'a pas ce temps là Belleville azana mobali yaya Belleville azana mobali ne obalala kana ibala mukana Belleville azala kwa binote Belleville azala kwa chers collègues de na pas ça luka moi si yakenda ko za mobali femme au foyer soli femme au foyer na bela mbongo zala ngo femme au foyer boka pe soli ko boka pe soli ki fixe ngo ya bule mabe qui fixe moi ya bule kana ba pratique ya mabe qui fixe la bule na ba pratique mabe makamba mabe bozo kote ba makamba mabe oyebi na ki somo ngala bana okati makamba eza lokuté mais tona ki ka Arline ndenga zoloba place on to kenda ka kuna yeba kite ke tuke za nganga na yeba kite ya ezola accéléré que il y a quelque chose ezola ça et puis li solongo to ki jenda zo ko ba que Kevin tabimisi tombo autant déjà que mutu ba bimisi c'est que bozo reconnaître il y a quelque chose oui les kaki il y a quelque chose oui les kaki mawe bo souffle makasi bwana mbongo kimia te Belleville ya mbongo ni na kimia ali mbongo ni na kimia zo sama kamni na kimia yango zo mona nzamba zo côté toujours ko pambola za motema pembe motema polele pona mutu nyonso motema ko luka avancement ya mutu nyonso élévation ya mutu nyonso alors bino ataboye na ba façon nyonso pona ko détruire bolonga na bino yete bolonga te parce qu'il y a ça dans ensemble ou azo ko accompagner na musala na ye azana nzamba azo ko accompagner ye achele ba tupe ya malamu pembe na ye o bazo ko accompagner ye
na comprendre bino kake pour bolia bien il faut botan combat belle vie mais malgré to comprendre bino so tu as loba par rapport à ça to loba point to loba parce que na ba o baza ba nouveau na YouTube bato lelo baza ba nouveau na YouTube peut-être que makambo bino bolobaka ba ko confirmer facilement so que to na ba contre attaque vous comprenez yango muto aza nouveau na YouTube ayepa yoki makambo bolobeli sur belle vie ayoki pe contre attaque mo boye pour comprendre akoyeba ndeni ya kozala maintenant mutu mo bazo sur internet aza nouveau na internet oyo ou bien nouveau na ba polémique oyo azoyeba ta mona ka bato moko balobaka mabe ya mutu sans pourtant ayoka pe ngambo moko boye oyo baka contredire bayaka na ba preuve mo boye tangible et à le coin de toujours qu'on livrer belle vie il y a un moment biso tu as qu'à répondre bino mais tu as répondre bateau basa ba nouveau na internet vous comprendre ba comprendre que vous avez jaloux à belle vie à ça là tout pour la comédie base la même bolukaye bo bannir pour ya sika na monde de théâtre tel niveau mutima mabi tel niveau congolais Congolais zakala ki mutema mabe Congolais zakala ki mutema mabe na comprendre te nana créa congolais ki mutema mabe na to comment biso tina ba étranger tina libanda mboka to comment biso ki mutema mabe na biso to sala ka ba semble ko lingi mutu na en réalité na kati na biso to yebelo ni to lukaka eza patient ya pasi pe ma bande ko na bo excuser nga pour la makele la bato ba loba excusez en place nazali donc à botika bela kimia bo citer na no kombo na mais aza toujours na lève la likolo to comprendre bino ka to comprendre bino que bolobela belle vie parce que yende mutu aza l'actualité yende muta opesa bino makambu yende muta sa ba page na bino elia ye donc ça est mawa trop alors famille libota ngana sengi na biso kaka to consommer film la biso film et sur lengue qui to consommer film et plutôt contempler beauté à maman belle vie na des jours zati na Europe qui no kozonga to consommer ngo baby star na bango zaka moko au sala makambo je vous dis au ça pena makambo o ile kizo mema batu na makamba bien famille libota boza toujours branché babi makamba bien zoya maman déjà epsa ki biso alobaki abaki aye makamba pasi bandi donc bo to tchana mitu na ki makamba pasi bandi boyebi ke maman sala déplacement pamba te soit c'est déplacement na et avec but avec cause donc bo tchana mitu na bino déplacement asala ki et ane lo mo bela retour na moi sala to ya kaka to yo sepela to ya kaka to beta masoto yo sa banali bongo te famille libota voilà en tout cas na la posa ba j'aime na bino botina nga ba j'aime bo partager les vidéo oyo pour que mututu a contempler bota maman nga na ko contempler bota maman na maloba parce que toute cette vidéo est si fierté na maloba bino pe bo chaba commentaire na bino bo chapenza ba commentaire na bino to contempler yango kitoko mutu nyonso chacha commentaire na ye oh maman la biso oh biso jamais na ko collecter vidéo bo vidéo kitoko bena les font jamais fait kana yana koloba na ko chama loba na kata vidéo na biso famille libota na lela bino trop to lela biso maman il faut remonter aux ala to cheka ba vidéo ne to ku msike donc to cheka ba vidéo ne ka ya kitoko ba to ba contempler ka boto ba finga ka ba mona seconda ça voilà en tout cas la tiki bino to s'abonner to partager bye.